tobenga yango sex step, tobenga yango scandale, tobenga yango kimwana muruki enfantillage, tobenga yango kistar ya YouTube, ya TikTok, tonini. Nani wana azali promoteur ya ba video ezali kobima. Tomona ba sex step ebima ya marque na marque. Ya batu ya nzambe abenga ba fonctionnaire ya nzambe. Sika wa boye to lali to lamuki tomoni tobenga yango na baki sex step tozali video ya courtoisie, video ya bolingo. Ye ami bengaka apôtre, moko prophète, moko moto na nzambe, moko frère, kasi biso zo iba frère. Ye nani Moïse Kasongo. Qu'est-ce que Moïse Kasongo a sali? Tolali tolamuki tomonie azali to sini afai na mbetu azali ko konte mbongo bazo ko solola la mwasi yango azali nani ipare ye azalaki na mwasi moko oyo babane ko solola ya Kinshasa kasi Moïse Kasongo ye abalate batu so lobino ezalaki image ya kala abanaye ko konte mbongo abetaki mutu efata batindeli mbongo yo konte tozalaki makambo ya bolingo a part kisango a part makambo ya nzambe kisheri pe ezali kotindela ba video kasi ya marque ekomi lokola nini o se rappeler na tango ya kala oyo disapo bade koloba mwana osi omona mukongo ya sango nano te okomona yango osi omona tolo ya sango te okomona yango lelo batuni est-ce que osi omona tolo ya prophète nano te okomona yango prophète apôtre Moïse Kasongo mutakala tobenga yango ndenge wa torsini azoko konte mbongo azotindela na video ya mutakala yena mwasi na ye est-ce que ezalaki avant bala to asi abali to ba fidèle d'église to nani qu'est-ce qui a fait que mwasi oyo a publié to benga yango bolumbu to torsini ya pamba ya prophète Moïse Kasongo yango to kosola lelo awa tana no video yango ebongo tozonga relation nini osana ngona fiwana kombo na ye nani babi vero voilà kasi ebimi na makambo ya relation ndenge nini tozonga nanu na video apato ke na relation question ngana lobi botuninga moi je réponds ceci. À part vidéo, elle a envoyé des photos. Moi maintenant, je pose la question à Bandeko Bazolanda. Je vais répondre, mais je pose aussi une question. Soki mobali ni na kokolinga mwasi azwa photo ya yena mwasi ne mususu atinde la mwasi mususu. Soki ngande na tindela ke vidéo wana, c'est-à-dire ngape nde nazwa ki susu photo na tindeli, c'est-à-dire biloko nyonso apostaki c'est moi qui lui avais envoyé. Soki na tindaki photo te, ce qu'on ndenge na tindaki vidéo. Parce que moi je ne suis pas un enfant, ça c'est un. Et puis c'est une vidéo qui date de longtemps. Ba spécialiste soki bazali bo ba étudiaka vidéo ba comprendre. Je voulais maintenant revenir à ton point. C'est hier que j'ai compris que la fille a été utilisée. Bon, premièrement, on a publié alia ki ba grande sœur na ngambongo o bazana poto bango nde bazwi ba publier na kanda bambongo na bango o alia ba $1,600 alia ba $3,000 o batira kaye ya ba offrande yango ta on a kangisa ki ba prose wala nyonso na tindela ki bango nde pesa ki bango kanda bango bakanisa kaza pasteur ya solo parce que akanga ki biso bandoki et tant eko koma epa na ngai akomi koloba makambo susu akomi kolinga na ye ngai akomi obetela makambo bolingo nde nayebisi ba grande sœur na ngai na États-Unis na lobi prophète oyo botindaki bokanisi aza mosala nzambe aza na ye mosala nzambe ya solo te botala bamessage na bacapture oyo naotindela bino makambo akomi kolobela nga atindeli nga video na ye azose masturbe atindeli nga video na ye azokonte $. Azoyebisanga azotangela bakoma bapaster minene ya mboko oyo akutanaka na bango ye nzambe atombola elevai na baniveau ya likolo alalaka na botel ya lux na Lubumbashi, place président de la République azalaka esika ye pa alalaka na Lubumbashi. Donc aza n'importe qui te aza mutapa en pamba te akanisi oke naza bajara bafio akine ke balengaka mbongo osopani devant mbongo menga na bajara bafio wana te nde nazwaki nalakisi ba grande sœur bango mpe bakomi kolela mpona bambongo na bango oyo alia bakomi kolela. Désormais, pour la contine mbongo na Congo, on a besoin de reconnaître dans l'agence la Western Union, ba Manigram, na Johannesburg, à l'Afrique du Sud en général, ba pesibino faveur, ba pesibino moyen contine mbongo partout
partout dans la République démocratique du Congo. Agence Feuve Express. Et ça dit bongo dans une ville, mais on a besoin de rekende kuna te kaka obengi numéro de téléphone. On sali transfert na téléphone na yo malamoko ndeko na yo partout na Congo azui. Asa na Lubumbashi, asa na Kipushi, asa na Kisangani na Matadi, tina Kanyama Kasese Goma, Boma akozwa mbongo malamoko. Ozali na poto olingo tena ndeko na mbongo na Kinshasa to à partir de Johannesburg aussi na mbongo na Congo RDC benga bongo bandeko ya agence Feuve Express. Ba numéro na bango ya kwese koleka wana kasi likabute okobenga bongo ndeko Judith pona Johannesburg transfert d'argent basali mibale okobenga ndeko Judith. Nous profitons pour saluer ndeko Judith. Benga ndeko Judith na plus 27 78 79 53 235 wana ndeko Judith asali yemo côté asali pena ndeko Belinda okobenga Judith to okobenga bongo ndeko Belinda. Numéro ndeko Belinda asali plus 27 68 45 63 157 wala bandeko ya Johannesburg. Kasi ndeko Lucien azali bongo na mboka ya Ngumba Kinshasa. Yo ndeko na Kinshasa olingo tina ndeko na mbongo na Afrique du Sud benga kaka Lucien osali M-Pesa to Orange Money mbaramoko ndeko sa partout en Afrique du Sud à kozwa mbongo. Numéro 1 ndeko Lucien ezali plus 243 81 31 44 003 wana ndeko Lucien. Bandeko ya Lubumbashi batikali pe simate pona kobenga bandeko ya Lubumbashi benga bandeko ya Lubumbashi. Voilà, on va chercher le numéro ya bandeko ya Lubumbashi Wantanshi. Voilà, ndeko ya Lubumbashi comme on a mami sœur mami on a Lubumbashi benga sœur mami na numéro plus 243 81 17 43 388. Vous avez un mami na Lubumbashi yaya osalika un peu ça on a besoin de d'agence transfert d'argent kaka yaya osalika un peu ça pas mami et pas Lucien malaboko na Johannesburg awa ndeko na yo suis partout na Afrique du Sud Cape Town Mafiking akuzwa to posa na Afrique du Sud awa olingo tina mbongo na Congo partout na Congo yo benga na yo kaka ndeko Belinda obengi ndeko Belinda to bengi ndeko Judith bakosunga yo Feuve Express. Voilà ya bana mboka transfert d'argent otoloba kite tolobi. Voilà. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos tu boswami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi tokuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ya tolala katola mukaka to sito mesa nango nakala babane koloba les paroles s'envolent les écrits restent na lobaka yango chaque fois. Merci Kabo et comme na parole na écrit na vidéo éthique alaka soki osalaka buzo ba moko bambula eleki soki vidéo zali ya so ba bimisela yango ekomi asika tala tola muki to benga nini to moni bolumbu ya prophète ya Nzambe to ya nani vidéo zo tambola bomoni wana apôtre prophète pasteur, ton frère, comme ça, ton frère kaka, Moïse Katumba Songo, avandi, na mbetu alali, azo konte mbongo ba dollar, azo ko solo la. To ebi yango mbala, ceux qui m'ont la fin de mois là, konte mbongo, c'est pour que les gens le voient. Batongo ba moni banani, bana basi. Donc, à part qui pastoral, à part qui prophète, Moïse Kastongo, yé azalakara makambo. Akoloba nini soko lobizala ki image ya kala oh sérieux wana azalaki na pasteur te to azalaki pasteur est-ce que ye asi abala
to abala noté soki abala to mona ba photo ya mwasi moko mwasi wana ça dit mwasi ça na sikoyo est-ce que ba divorça to ba divorça te ngai pesi ngai mutu ko soit boyebi yango bobengi biso ebele papa fiston yo lekisaka Moïse Kasongo awa tala sika boye video mutakala bimi to esaki yo azaka pasteur escroc ondimaka te oh nesaka bino biso to kenaka besoin information na source mbongo ya banaye ko konte wana ezali mbongo abetaki makiona to asalaki na mbongo wana wapi ekosala pe mbongo na ye asalaki le kosala azwi mbongo mais du fait que déjà yo mosali na nzambe ovandi na mbetu torsini ozo konte mbongo osola mwasi yango abanaye kosola na ye balobi komona ye Vero comment na ye Vero to kobenga Vero awa a expliquer biso zo wito moni Vero asa leki na ba live alobi consommer awa na radio lokole Vero na lobité il faut expliquer biso ye a publieki bolumbu ya pasteur pour la nini to pekisa rabino makambu oyo ya ba pasteur TikTok ezali plateforme on ngana conseiller ka bino te ba bino ba Nzambe bokenda ka kuna te to lobaka yango chaque fois awa TikTok ezali plateforme oyo batu bafi bayaka kosala ki Chelsea ki Bulawayo ki Paka Juma comment yo koleka na TikTok obanda côté par exemple na ebité talaka ba influenceur chinois oba misa TikTok makam oba salaka mais abiso awa mbilinga yaya tokobenga nanu yeboko frère Moïse Kasongo a expliqué biso qu'est-ce qui ne va pas makambu oyo et pesi mutu ko soit ngala comprendre yango te bobenga biso bele papa fiston yo solakana Moïse Kasongo a expliqué biso qu'est-ce qui se passe vidéo na ya bolumbu et bimi ndengani et puis mbongo wana azwi yango wapi wana mbongo ya makiona te soki ya makiona ça va soki pe mbongo na ye azwi yango wapi na koyamba pa na bino onzela ya singa to benga ina ni prophète pasteur apôtre ton frère Moïse Kasongo na ebité to benga après tout azala dukaka monsieur Moïse Kasongo frère Moïse Kasongo mbote na yo bonjour papa journaliste Zamba Pampola bino merci na ndingo yambi invitation na biso to kene tout droit au but il faut matcha va muke pour bazo ka ote matcha va muke to lali to la muki to benga yango nini sex step na yo eza video ya kiamour na bolingolo ya kala to nini video na ya bolumbo ebimi yo ozo tanga ba dollar ozo so ala mwana mwasi to yebite biso awa to lingaka yo ka biso nanu yo kana to lo ba yo kana nu to kende papa o expliquer biso ezali nini au juste expliquer ba ndeko baso na awa en direct olobi na bango bete so mali solo. Merci beaucoup. Je crois que nous allons trop bref parce que ce qui est le lobby soba dans Nzambe, tout comme on vend de là-bas, biloko ezangitina pour saluer la réputation des hommes de Dieu, moi je vais regretter. Il y a beaucoup de choses que l'apôtre Moïse a fait dans ces pays. Il a prophétisé na moko epe kokisama, bato batika la ko panzango na ba pagité. Mais au moment où bato bazo exposer buzoba ndeba na Nzambe kaka oyo balukaka Nzambe bango de bato liboso ya koluka ko humilier basali na Nzambe. Et moi avant na loba je dirais ceci, tout ce que bakoki ko sala personne ne m'arrêtera à servir mon Dieu et à continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu. Ça c'est un. De deux, je voulais dire quoi? La question na otuninga. D'abord dans toute la famille, na famille nyoso. Papa nyoso akoki ofanda na ndako na ye. Azap exemple na bana na ye akoza lazana mwasi na ye bazo sala ba blague ba se filmer ba sali boy c'est normal. Et puis eza vidéo ya 2017 j'étais à Lubumbashi na uto teka lopango nanga ba pesa kanga lopango epa numéro 1 à Jekami na Lubumbashi na sambelela mwana na zaki liboma bika ezaki mbongo ya lopango nanga na uti kozwa yango mbongo wana ezalaki plus de 70 quelques mille dollars. J'étais nazaki na chambre nanga, j'étais torse nu, nazaki na pantalon, nazaki torse nu et c'est parce que dans un moment wana j'étais marié légalement. Pour le moment je na kabwana na mwasi nanga wana. Dans les temps là j'ai été marié légalement. C'est ma femme et mon fils, j'ai un fils qui s'appelle Winner, abandi ko filmer nga na vani na mbetu tozo seka. C'est normal na famille nyonso. Na kati esengo papa koki ko filmer bana na ye bana ba filmer papa moi ça filmer mobali na ye ba seki ba sololi c'est normal. Et
et ngana zo mona longo mabete même na poto kuna ba famille bakendaka na ba piscine tout mona ka papa na bana ba piscine ba ke kosukola la ndanga no malamu ça s'est fait. Je vais répondre à ta question. Oui papa. Donc yo mona longo mabete wana dia. No wane za bolumbu na ngata c'est clair ngana za ki top ni na pantalon image za soki balobi ba bakisa ba image na bango papa Moïse Kasongo olobi mutabale ko filmer za mwana na yo bon et comment ki ndenge nini pa ya mwasi a filmer mais c'est ce que non je voulais vous dire quelque chose. Je vais te donner avec des preuves vous allez précéder. J'étais avec ma femme à la maison, avec mon fils, toujours s'est filmé, tout ce qui, j'ai compté de l'argent, et puis les canangos, et puis dans les temps où on a 2017, nazala qui n'a idée, il y a ma TikTok, ma YouTube, na yeba ka pe yangote, na yeba ka Facebook. Et dans les temps, na moment wana, image wana, kaka ndenge zalaka mwasi nanga posta kango na stati na ye, bandeko na ye bazui kaka ndenge zalaka en famille. Et les cas n'ango des années, mais je suis surpris. La fille en question, soit que bozoto na soki la fille en question, na landa qui n'a ba émission, ba sala qui n'a ba journaliste na bango. Oh ya zolo ba soki grande sœur na ya potonda tinda qui est pour na ya piégenga. D'abord, c'est s'il y a des hommes et des femmes intelligents, s'il y a des chrétiens qui sont intelligents, ils peuvent d'abord comprendre quand la personne dit que grande sœur na États-Unis a tinda qui est pour na piégenga. Mais je suis en train de regretter. Bon, sikoyo fi wana. J'étais avec ma femme à la maison. Oui, fi wana et comment il parle à ndenge nini? Et comment il parle fi wana ndenge vidéo wana? Question pe nazolinga kotuna ya par vidéo na moni bazui photo ya ngana mwasi nango to kabwana wana ba postaki yango lobi. Nga pe na kotuna question yé pas bazui photo wana wana. Ngamu tunatuna mituna. Nini akoko linga. Ngamu tunatuna mituna po olobi awa. Yolobi awa batu bazoyo ka eloko mabeza wana te pianga chance non il y a rien de mal pianga chance pesanga chance nan pesanga chance eloko na pesanga chance pianga chance na expliquer oloba yolobi eloko ya mabeza li wana te yo mosali na nzambe prophète otikali tonsini ndenge balobaka bolumbu est-ce que ndenge ozali wana okozali bose ba fidèle ndenge wana. Est-ce que répondre, Kassi, mais je voulais te répondre. À part cause à la serviteur de Dieu, je suis un mari de quelqu'un. Je suis un père de quelqu'un. Bolinga kwambriye bisote. Yo kasolobi na répondre ko katanga te papa. Te force pour la comprendre. Mais nazo comprendre ngande nazo loba. À part d'être un serviteur de Dieu, je suis un père de quelqu'un. Je suis un mari de quelqu'un. Il y a aussi la bouteille de Wana na 2017. Non papa, je suis libre dans ma maison. Même nanda kunanga pour ton information, on a vendaka na kilote, moko na single, problème chez moi à la maison. Mais nazo répondre kasité papa. Allez-y, droit au but. Et comme il pas fi wana ndeni. Nakataka siyo lobanga na kolobaka siyo sisa kolobanga na. Ngala lingi na lobaka na tout na boy. Na comprendre ndenge lobi ke bo se filmer na ndako yo. Il faut pas comprendre. Et comme image comme il pas fi wana ndenge ni na publier yango. Kasinde siko yo c'est là kasina répondre yo. Ezaka ka vidéo te. Soyons un peu aux journalistes. Na yebi ezana ba photo, mais ba photo c'est pas un problème. Voilà bozana bilamba. Boza bolumbu te ba photo. Non, kasi nyonso eute pa na ye. Faut analyser papa. N'analyser seulement pas la vidéo. Na tokene wana tokene mulai. Ba photo ezali, vidéo oyo ba besoin ezali wa moni o konte mbongo. Relation nini osana ngona fi wana kombo na ye na ba vivero voilà. Kasi ebimi na makambo relation ndenge nini tozonga nanu na vidéo apa toke na relation. Question ngana lobi botuninga. Moi je réponds ceci. À part vidéo, elle a envoyé des photos. Moi maintenant je pose la question à bandeko bazolanda, je vais répondre mais je pose aussi une question. Soki mobali ni na kolinga mwasi azwa photo ya yena mwasi ne mususu atindela mwasi mususu. Soki ngande na tindela ke vidéo wana, c'est-à-dire ngape fona c'est-à-dire ngape ne nazwa ki sous photo
natindeli c'est-à-dire biloko nyonso apostaki c'est moi qui lui avais envoyé. So soki natindaki photo te, ce qu'on ndenge natindaki vidéo parce que moi je ne suis pas un enfant, ça c'est un. Et puis c'est une vidéo qui date de longtemps. Ba spécialiste soki bazali bo ba étudiaka vidéo ba comprendre. Je voulais maintenant revenir à ton point. C'est hier que j'ai compris que la fille a été utilisée. Comment? Point liboso. Quand elle a dit de sa sœur de l'États-Unis, Nana Bandi Média, c'était l'année passée. Dans le mois de février, fin février, j'ai vu, il y a une dame, parce que j'avais quand même de l'ampleur. Il y a une femme qui m'a appelé de l'États-Unis pour dire que non, dans un aposa, prière, tout ça là, prière, elle est arrivée à un certain moment, parce que j'ai toutes les preuves, il y a fille aux États-Unis. Elle a commencé à me dire que non, on a soutenir le ministère, Nayo, et Komata, boye. Et ce qui est grave, un jour, à Tindelanga $1000, il y a offrande à Ninité, na Senga, était Yemoko volontairement, à Tindelanga, et il faut tomber que la fille aux États-Unis, n'a pas découvrir que la TikTok a bien na bakisu qui l'autre, Montakala, Babilo, Moko bizarre. J'ai dit, mais oh, il y a des relations, Moko, ils ont quitté, na Montaboye, ou qui ne s'engager pour avoir quoi. Je me suis retiré. Avant de se retirer, il paraît Benganga. Oh non, maman, Nangaza na Kinshasa, Bazo Bengwe pa na biso soki na lemba balambela yo lia les histoires comme ça. J'ai dit, Munga na tambola ke pa batute, et puis je ne peux pas aller chez vous. Au moment ngana na répondre au te yondo bandaki na nga avance. Na répondre na nu yote. Maintenant na okende directement na famille. Pour la clair. Donc fille aux États-Unis. Non, tu ne peux pas comprendre. Fille aux États-Unis alingaki yo. Alingaki yo, fille alingaki yo à $10,000. Bon comment qui va makangu bino mbale. Pendant ce temps yo divorcé. Non, pas longola mo makangu. A salanga ba avance alobi va soutenir le ministère. Na ebisa na bi pas de problème. Na Sukawana. Vous comprenez? Et comment des canines à la Kaumutoko, Benga, Tosololi, Toseki, ça s'arrête là. Parce que si c'était que c'est elle, Yembela Ligakali, et puis ça que j'ai dit, elle connaît. A Tingelanga, ba vidéo, ya ba sorte na sorte. Sa grande sœur, ça c'est un d'abord. Na te retira. Depuis l'année passée, na mois de février, Tobenga na Kateninité. To commune à 2024. Quand na ba mois précédent ni précédent ou ni ba mois passé, j'ai vu une fille qui m'a appelé, elle m'a dit elle s'appelle Véro. Ah, j'ai dit Véro. Oh papa, je suis à Kinshasa, na bengyo la nandako na TikTok dans na poste na une église. Neste na bino nga na na déplacement na Zambie. Comme ça, tu dois adresse église qui est OK de Osambela. Après moment ko benga sono papa Sambela po nanga na na fiancé nanga makabuzo simbate patati patata. Na pas de problème, envoie-moi tes photos. Bandeko Véro fi Véro moya na TV yo to mona Véro yo wana. Allez-y. Nazo lobate, desikoyo abandi kotindela nga ba photo na. Atindeli nga photo moko. Na mona atindi so ya mibale misa na bino non na sengi photo moko juste na prier na yeba si réellement makambozo lo belange ça solo et puis que le Seigneur me révèle qu'est-ce que nous pouvons faire pour nabitumbozo vivre na fiancé na yo. Et lorsqu'il m'a envoyé des photos, j'ai prié ayeko benganga na lobele clairement ma fille, le Seigneur est en train de me faire voir il y a rien que tu as comme problème ya fiançailles. Il faut me dire la vérité qui est oh non papa Sambela raponanga je te dis vrai na ko ya ko pekayote. Et tikala to solo la ka. Je dois être franc. Je dois être franc parce que nazo flatter mutute et puis nazana nyongwa mutute. Ozolanda malamu. Être un homme de Dieu, ce n'est pas dire que les lonenge nazaboya ça arrive que dans la moi cité, je ne peux pas aimer une femme ou bien se remarier, n'habiter ce qui est examiné la Bible. Et lorsqu'on a commencé à causer, na zongi Kinshasa na ye jour moko na bengi, na bi ma fille tué. Oh non, je suis à la maison, je ne sais pas. Est-ce que na koki comme on a yo? Oh non, pas de problème. So komi na njili, o komi juste na fiki no benginga. Na komi na zui bagarde ma tambo na bagarde ba policier. O komi na njili na fiki. Na kende ko sala émission. Na fiki na fois place na sala ka be émission na nga. Moi beaucoup na njili. Alobaki nani lemba pardon nani pembeni ya foire ezaka pembeni ya lemba. Lorsque je suis arrivé tant on a commis na bengi ayambakata kangi téléphone bon ngape na sundoli yango na koti na sali be mission na nga na sisi na bibi na nga na zongi eye ko sala na voyager lisusu tour na otako voyager na kelu bombachi na ba journaliste na memaki na ye komona komelinga lisusu mabi ma fille mais comment à chaque fois Nayaki tout ça au compliqué qu'est-ce qui va non papa n'a pas empêchement tout ça n'a pas de problème mais moi
j'ai besoin que j'arrive chez vous à la maison, que je puisse voir ta mère et ta famille. Parce que moi, tel que je suis, l'apôtre Moïse, n'a pas clair dans les médias. L'apôtre Moïse n'est pas marié. L'apôtre Moïse est divorcé et j'ai besoin de se remarier. Non, on est en vie privée. On public, on peut dans la vie privée. Ça, c'est ma vie privée. Donc ici, je parle pour t'éclaircir. Nazongi les sous voyage à Lubumbashi, je l'ai appelé. Oh, Nazo ya tokuta na memoranda. Et comité à Koya a kangi téléphone et l'équité. Nenabi, ça va pas de problème. Na sali sembla jour voyez ko benga nde na gangele na biseza la balasuka ko benga. Moi je ne suis pas quand même ton ami. Tu dois avoir beaucoup de respect par rapport à mon égard. Atindelinga baoto abina kolakisa yo yo éviter que to piège yo, c'est ma grande sœur qui m'avait envoyé na sala yango na piège pour toza na chance parce que ndengo za no tindelanga kutu photo na e vidéo na mutakala ba vidéo nyonso na banda ko tindelo yanga ezaki pona na séduire yo otindelanga ba vidéo na yo comme ça to publier mais tozo lakisa yo. La réponse qu'elle m'a dit, j'ai des audios. Et lorsqu'elle m'a répondu, pas de problème. Comme le diable a voulu t'utiliser, ta soeur a voulu t'utiliser pour me détruire par rapport à Bakandana. J'accepte de me détruire, mais pas de problème. Na moni na ngape yango bon. Eza petit nante. Maintenant si tu kana moni vidéo wana epibi. Na mona photo ya kala. Ya kala ya mwasi na zalaka na ye to divorça akenda sala vie na ye ngape na tikala et donc tout problème ata moko ezalaka te rankinité na moni pe ba posta. Ndene batu na tuni question na bibo. Atango mpi yango aza très intelligente ko leka ba journaliste nyonso. Est-ce que ba journaliste ba kokyo tu na yete qu'est-ce que photo wana kaka yenda tindela ki yo atindela ki yango na sentiment nini? Ko photo wana ozwa ki yango soki ngane na tindela ki vidéo, ko photo wana. Ngapeli su na tindela qu'est-ce que na tindela ki na sentiment nini? Na idée nini? Soki ngande na tindela ba biloko wana. Osomona, ça dit ba koti na Facebook na ngaya kala. Parce que ça ka vidéo wana nazana ba vidéo mususu na vandi na mutu kana zo compter mbongo ezebele c'est mon argent eza mbongo na mbongo ko compter mbongo eza problème te problème eza bolumbu ya moto na nzambe yo sa bolumbu nde problème bon likambute siko nda tondo yeba yo na fi wana vero obandaki ba relation amoureuse déjà no obi au divorça ozaki na projet soko za bien obala ye mais oza dessus. Moi, je suis trop clair. Soki nazalaka mutu ya kokuta parce que bana wana neti ba vero baza bana mike ba simba na $1000 te $2000 te baza bana mike soki nazalaka mutu moko ya yeli peut-être ba j'allais l'appeler hors de leur maison mais après Sabino ba audio on a dit que j'ai besoin de voir ta maman acha ba audio wana. Après Sabino ba audio on a dit j'ai besoin d'arriver chez vous dans votre maison. Abimisa ba audio wana. Je n'ai jamais dit à Véro que notre coûte na peut-être na restaurant. Non. Au contraire, les ana audio moko kutu na kotinda ngo bazo chango kaka juju mutu asala ke miswa ko sala isusu. A côté la bino ba audio oyo ya zo ebisanga ke ya linga okendo vanda na ba restaurant ba Pullman. Je lui ai dit moi je ne suis pas venu dans ta vie pour na ba Pullman. J'ai besoin d'arriver d'abord chez vous à la maison voir ton père et ta mère. Plus de 4 fois dans audio j'ai insisté de voir sa mère et son père. Plus de 4 fois. C'est pourquoi je voulais aussi demander la bande de Kwapoto. J'ai dit que la minute tout le monde sont là, surtout comme l'apôtre Moïse Moutounion, soit na posa loba, à finga, à profiter si mais comme l'apôtre Moïse. Je demande aussi une question à maman ou baza sage, des hommes sages. Question est mon corps, Esaboyi. On a zone retour na bande de Konyo soit apôtre Esaque. Est-ce qu'un homme de Dieu qui a appelé le nom de Dieu, ce qui a dans moi cité, c'est-à-dire à Koki Kolinga moi cité, ça c'est un homme de Dieu, comme on a même Koulousa Rosalabusa Lanzam, na Koki Olinga moi cité, na Koki Dragué moi cité. Un homme de Dieu, comme on a même Koulousa Yesu, c'est-à-dire Nape na Koki Kolinga, na Vandaneti Moïse Zimbi et Nenga Zoba la tête, c'est ça le problème. Un homme de Dieu, c'est-à-dire Nana Koki Olinga fille, parce que na vidéo on a tant au fille on a publié, bon tout na publié qui a mon alikamoni, parce que Zanga Moutou na Tindela qui était.
C'est pour comprendre que c'est la jalousie na motema mabende sali na yaya na ye basali association que to nuire musali ensemble parce que si je comprends bien bobandaki relation amoureuse yona ya na États-Unis au monde simbité à bois qui yo à part $1000 à pesa qui yo a utiliser les qui na véro pour aller sur linga yo a lingio bobandi relation et simbité yango ba publier yo auto compte bongo bolumbu. C'est ce que je t'ai dit, il y a utilisé qui n'a pas pour se venger, si vous me comprenez bien. A utilisé les qui n'a pas pour se venger. Mais pour la mouton se venger, c'est-à-dire que relation bandaki et simbité, moko baby si ya ko se venger ka pour de c'est-à-dire non boyer na papa ngana boyaki parce que je ne peux pas aimer une femme oyo azobina kabina kana ba TikTok mutakala. Ça c'est un d'abord, je ne peux pas l'accepter. Attends mon colomo côté, je suis clair. Nakutu nazo, donc mon naza sans foutisme. Parce que naza na ba ne belé na poto bazana ba témoignage nanga ba bika miracle ensemble. Non, to si mana no kuna te miracle ba bina. Osiko, ah, c'est nazo de kota liso réalité papa. Moto nzambe. Siko yondenye bolumbu na yo torsini nganga nzambe mosali na nzambe fonctionnaire avec nzambe et bimi ndengwana olobini na population olobini na bato wala na osiko. Et là, on a liboso, on a relobé la population peut-être par rapport à Torsini, peut-être je m'excuse, na nenge ba monitor sini. Mais en réalité des choses, na utangi au Kende Dubaï, j'ai des photos, soko lingi pena tinda liso ba publier. Na bandi ko sukola na plage, na ba masananga na sukoli na plage. Non, wana eza privé. Wana problème de la plage. Zena expliquer le moko. Pourquoi je dis ça? Ce que vous avez aussi coupé la plage, bah monique est plage, mais wana oza na chambre, torsini au contempo. Mais c'est chez moi. Eliko lobanini, bote vidéoconférence, bon solana mwasi, au moninga naza mutu ambongo, à part qui pasteur, naza mutu ambongo, tala mutu ngai, naza pe vrai do. Est-ce que yoko tele malibosu ya bokona ona senga na torsini ndengwana? Est-ce que moi si wana yo ndenge asa na vidéo na o ya torsini yo atneko ba photo bolumbu te. What? D'abord un atikala ko yoka na zo répondre ngana atikala ko tindele ata vidéo mon côté ça c'est un d'abord. Na koki ko se justifier te pour na ko gagner pe lo côté ça c'est un. De deux, c'est elle qui m'a envoyé des vidéos. Na uto tindelo vidéo na ya mutakala ozana ngoa. Vidéo ya mutakala abisto cha mon émission ah tout à mon émission. Ça ne me regarde pas. Et puis pour ton information, dossier oyo na ndenge babandi ko sala live lobi na ndenge mama na lobi ya boya l'église à sala désordre. Ngaku tunazebisa na bandi ko zela mama na ya lelo. Et puis il y a un homme là qui travaille avec le gouverneur, notre gouverneur Azana na parti politique ya gouverneur ba komone soki petit na niwana. Alobaki na live ya lobi que non, je vais faire arrêter l'apôtre Moïse demain matin. Je serai là. Je voulais te prouver que vous avez moi. Na numéro ya gouverneur Gentini na Tindeli. Na mon numéro n'est privé pour te montrer que si tu joues avec moi, je perds des personnes telles que je suis là. Donc ce qui va s'arrêter, non. J'ai raison. Yoko touché non makambozo ba bolumbu na torsini ça n'a rien à voir. Ce que tu balingi na tinda o naza na plage pas partager et puis plage eza bo sokola na chambre bon je te pose une question. Pourquoi yoka ce qu'on a posé yo tenga moi poser ma question. Bon OK soki ngai na bandaki ko tindeli vidéo comment ya tindelinga vidéo ya mutakala menga na tindeli vidéo ya mutakala vidéo moi mutakala tindela bana kala to mikolo. C'est depuis oui depuis avandi ko benga et bongo vidéo mutakala bana kala inane mosali ozakala na phone noko atilelo o fasa ngote c'est-à-dire au moni que nyonso to solo le comprendre te na très bien mutu na zolo bati vidéo eza mutu a Kinshasa eza ya inane te mutu a Kinshasa c'est 2024 et yaya nene depuis 2023. Moi j'ai connu naye koyeba kaza yaya naye tango mwana wana zolo ba lobby na émission que c'est ma grande sœur qui m'avait envoyé détenter l'apôtre. C'est-à-dire yaya tindile qui a komeka pour na ba salir. Mais moi je trouve ça normal et là on a kolobena na ba nzabe c'est que moi je me reproche et
eza pona vidéo wana ya torsini torsini nanga ndenge bamoni yango de ce côté là. Moi je peux juste dire que je m'excuse na bandimi nyonso o bandimela Yesu Christo neti mokonzi pe mobikisi ya ko s'excuser par rapport à cette vidéo, que le ciel me pardonne et que vous aussi vous me pardonnez. Mais voilà. Par rapport à Babousso Bawana, je n'ai même pas le temps de s'excuser par rapport à ça. Et puis, c'est que moi je peux aimer, ceux qui ont un numéro na bango, exciter bango famille wana. Parce que tout déjà, exciter bango, bamekata ko sa l'erreur moko ke non ba ke ko funda ta parce que attention ba ke ko funda dossier déjà ça na niveau procureur général to landela déjà to ye ba adresse ya famille wana parce que na za na adresse na bango na téléphone o ya na bango atindelanga na ba photo ya biloko balambelanga na boya ko kende depuis année 2023 na yebisa que je ne peux pas aller parce que moi et toi je ne suis pas encore convaincu. Je ne peux pas accepter aller chez vous manger au moment où moi je ne suis pas convaincu. J'étais clair avec lui. Donc si je comprends bien, Bandeko Balandi, donc Ezali coup monté contre Moussa Nanzambe Moïse Kassongo. Bon, moi ni bato ba l'écran la télévision, ça comme influenceur quoi, ba te belé ba pour alingi peut-être yé sentiment na yé abimara na prophète, sentiment na yé abimara na motaye bani. Alors maman to fi aux États-Unis. Alela qui pasteur ba charme na ye to ba nengo wana asali ba cour atende utu $1000 alobi no église na ofungo l'église na États-Unis d'Amérique to benga yo oya bon pasteur alobi akofungola église na pasteur ndenge atalaki na opia chance pasteur atalaki andimi alobi no natala na relation zo kende wapi tanga atali au fil du temps amoni relation zo ki resemo sérieuse de fi wana aza fi oyo asana ki Chelsea puis fi apaka Juma o ba bina ka bolumbu na TikTok tango pasteur a se retiré. Alors fi o wana ya TikTok États-Unis pour na ye peut-être amoni donc la pasteur a se retiré mission na simbité a délégué les sous les qui n'a eu pareil. D'après explication les qui n'a wala comme na ye vero kasi ye moko ya comme na ye nani tokobenga ya wana sikoyo tokobenga pe na vero toyeba kutu vero abengisa apôtre akende pa na bango akende kolia apôtre lobi azana ba photo oyo balambela e pa ba vero akende kolia aboité asa célibataire asa mwana mobali il faut luka molonga na ye akalisa ki pe lokola poso ko tali vero asa pe mwasi kitoko ba peut-être ba gu oyo apôtre alingaka alingata la relation à l'issue ayeba kite ke baza ya kulutu na leki na aux États-Unis tanga me ko approfondir tango yeko pété sika boye ndeko réfléchir non aux États-Unis mutu atrika ki pasteur na ebité to benga ya ngonini est-ce que ezana batu musu na vie ba vanda ka boye ba so na plan ndenge ni ndro kidisa mutu oyo ezaka basali na nzambe te soki ka osana mwa kombo batu oyo bayebi yo zela papa soka batu bayebi yo mwa ndambu ozoko évoluer mwa ndambu il y a certaines personnes au baza bana na ba laboratoire ba vendre ba mais mutu azolinga bima boye to osala ndenge nini to utiliser mwasi to utiliser boye soki po oza esprit faible okoyi heureusement to analyser mes vidéos wala vidéo wala za ya mwa kala. Bon, voilà pas dire apôtre abi eza vidéo na ye mais akala abane ko sala ngo tangu ateka inda kula ye na Lubumbashi tangu wana azalaki na madame na ye mais madame na ye aposta ki yango na Facebook etika na Facebook c'est wana azalaki na muta Facebook te muta YouTube te muta TikTok te. Je crois bien que fi oyo tango pété alandi ba Facebook ya kala biso so tozaka ba Facebook 3 4 5 musu to kanga nango déjà ba photo wana a récupérer yango pona kaka a nuire Moïse Kassongo na ebité akonuire ye na likambu nini ye mo ka expliquer awa kasi bokine Moïse asengi alobi pona tos nie omona ki wana ya Moussa Nanzambe bolimbisa ye quant à vous bolimbisa Moussa Nanzambe ne bomoni wana to ko pesa ye maloba ya suka expliquer et puis to benga ba aussi ko viro expliquer biso na tega sa makambo wana Moussa Nanzambe lobini papa journaliste tango kobenga ye mwana ngo vero na lingi ozala na sagesse a retourner ba question kobosa na kotuna ye te s'il vous plaît est-ce que qu'est-ce qui t'avait parce que ya lobi bien que yaya na yenda tindaki oui maintenant na relation tango yo komai ko solo na apôtre Moïse est-ce qu'apôtre Moïse a tikala ko senga yo te
que azana posa akome pa na bino jour wana oyo na lobaka na kome pa na bango ayebisinga tokutana na fikini yazo kende na ville akosala 2 heures du temps na ville retour na ya ville ya kozwanga na fikini tuna e question wana soki awangani j'ai des preuves na kotindela yo non tindela biso na audio wana pendant que to luka numéro to benga kaye ba audio ele kaka voilà merci beaucoup à moi ça likaba bagisa te likambo ya suka eza boye eloko nazoninga kobisa na bana na nzambe mokili eza ya kobeba mokili eza ya kobeba tozala na esprit ya discernement bana na nzambe eloko ezoboma bato ebele ya poto ezali manque esprit ya discernement ezaka mutu moko alali alamuki na likambo boye pa bino nyonso c'est-à-dire sans même kozwa esprit ya kodiscerne komituna eske makambo oyo mwana alamusi ya solo to ya lokuta tozala peine esprit ya discernement apôtre Moïse Kasongo papa moko akoki kofanda prophète Moïse prophète Moïse mosali na nzambe ya solo akoki kotika na TikTok eza esika oyo excusez-moi terme esika oyo bato bapeta mitu bakendaka mingi so longo na TikTok tant que ozala na TikTok wala osala na TikTok ba bêtise oyo ekobanda ko continuer tikala na YouTube tikala na Facebook tika makamba TikTok wala za bato bazabala mikie o bazobina pour ni bakangi na TikTok ngote parce que ezo ça ba ezo tout ça ba bordir belé ba TikTok voilà je vous dis ya kosakana et puis la fin parole nanga suka ezali que nyonso bango ba comploter contre apôtre Moïse Kasongo eza ni le sans effet et pour leurs informations avant mois de décembre oyo l'apôtre Moïse je vais marier une femme je vais faire le mariage et kotambola mokili mobimba moi l'apôtre Moïse eloko ekozongisa nga sima nazanga kosalela nzambe eza te bato ba publier ba partager bato ba loba je m'en fous je connais que je suis droit je la vais approcher neti mobali nyonso à part kozala pasteur je suis un homme je la vais approcher mais comme voilà. C'est sa sœur qui lui avait envoyé pour n'abassa les locaux na bango n'a pas si bango merci mais Dieu jugera ses problèmes un jour. Voilà, je crois que le message est passé. Si ka boye, tu as quand même audio à fi oyo et puis to benga ye véro, tu vas volontaire la binine. Tu as quand même audio à véro. Allô? Allô? Allô Véro, comment tu vas? Véro, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, Banassé. Oui, je vais bien. Et vous? Moi, je vais très bien, Véronique Abileta. Tu parles à Fiston Pélène de la radio Le Colo de Pafek du Sud, hein? Ok. Oui, Véro. Tozo Bengayo, oza en direct na radio Le Colo télévision, ba vidéo mo tamboli awa. Il y a pasteur Moïse Kasongo, il paraît yo muto publié ngo. Est-ce ce frère comment ça s'est passé? Et vous êtes en direct? Oui. Non, sur le nom, vous êtes en direct? Vous êtes en direct, oui. Bon, premièrement, on a publié. Alia qui va grandir na ngambongo o bazana poto, bango nde bazui ba publier na kanda bambongo na bango alia. Ba $1,600, alia ba $3,000, on va dire la ya ba offrande. Yango ta on a kangisa ki ba prose wala nyonso na tindela ki bango, nde pesa ki bango kanda bango ba kanisa kaza pasteur ya solo parce que kanga ki biso ba ndoki. Oh. Et tant eko koma ipa na ngai akomi koloba makambo susu akomi kolinga na ye ngai akomi obetela makambo bolingo nde nayebisi ba grand sœur na ngai na États-Unis na lobi prophète o botindaki bokanisa aza mosala nzambe aza na ye mosala nzambe ya solo te botala ba message na ba capture oyo naotindela bino makambo akomi kolobela nga atindeli nga video na ye azose masturbe atindeli nga video na ye azokonte ba dollar azoyebisa nga azotangela bakoma bapaster minene ya mboko oyo akutanaka na bango ye nzambe atombola elevai na baniveau ya likolo alalaka na botel ya lux na
Lubumbashi, place président de la République, Azala Resila, il n'est pas là, là, Lubumbashi. Donc, Aza n'importe qui, Aza Moutapa en Pambate. A Kanto, que Aza Bajara va fuir à Kin, que Balenga Rambongo, au Sopani devant Bongo. Maintenant, Aza Bajara va fuir à la tête. Nena Zouaki na la qui c'est ma grande sœur, Bango peut pas comme Kolela, pour na Bambongo, na Bango Oyalia. Bakomi kolela ba message et ça déjà 1 mois et demi na téléphone nanga na bandeko nanga ba moni que trop c'est trop moté mais souki bango nde bazu ba publier et à ma grande surprise aujourd'hui pasteur wana faux pasteur wana a vu une vidéo ya film moko aza mwindu a publié en disant que c'est moi tandis que nga nazalanga teint clair la fille aza mwindu et puis elle écrit un peu na munene nde bandeko nanga basiliki prophète abenginga alobi akobomanga nga na kokufa mais vidéo moko ezotambwa na biso awa yo otindelaki pasteur bolumbu na yo Véro vidéo wana eza partout jamais de la vie papa naza tala vidéo wana kota na page nanga ya TikTok ou bien nde dans solo na oboye na ntindela vidéo nanga na vandi otala makolo nanga en plus na la tu mini jupe otali makolo nanga na vidéo ya la fille soki toza kokoka même na batin fille oya telemi alati manette ya noir na suka jaune wana yote nga na lati na sapota faire oui na za suka jaune na sapota faire wana na kangaki na pullman nazalaki na pullman et mon oyo afandi ya munene boye aza makolo munene boye ati elamba ya nkoyi te ngai wana nalati elamba nkoyi ya noir na jupe ya noir elamba nkoyi nanga ekoti bacouleur pembe talon nanga mpe eza ya pembe maintenant tala makolo nanga na makolo ya la fille oyo bapublie wana aza chocolat nga naza de teint clair naza un peu pembe. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez une relation amoureuse bino mbale na Moïse Kasongo il paraît alobaki aya ko la baboti na yo balo kima. Bon en fait la point wana nga déjà na que aza aventurier c'est un escroc. Pourquoi? Parce que yo muto yebite et na bimika boindenge osolana batuni ozo ko promettre nga libala na téléphone oyebi nga te omona ngai te kaka asenga nga 3 photos na nga o na tindela yango wana baba o azotindelaka bato wana kaka bafoto na tindela yango nde epesa vertige que non naza mwasi kitoko nasala bacapture ya bamessage ne kande natindele photo alandisi bamessage oza mwasi kitoko comment okoti kovanda sa mobali ngai naza mosala nzambe nakoya komona baparent na yo nakobala Véronica na mwasi na nga na 40 000 $ akenda Dubai adetournanga mbongo wana mwasi na ye wana azovetelanga histoire ya mwasi na ye badivorça mais tandis que ye alataka alliance na mosapi na ye azalaka na alliance. Mais Véronica yo oyebanaki na Moïse Kasongo ndenge nini yalobi ke yo moko avoué na live ya concert na biso ke oyebi no makambo ate ya na yo nde atindaki yo po opiéger mosala na Nzambe. Non, c'est faux et archi faux. Grande sœur nanga aza na États-Unis d'Amérique. Apriaka na ba culte ya Moïse Kasongo na ba live na ye. À chaque fois ya sala ba live, grande sœur nanga azalaka wana. Moïse Kasongo apesaka grande sœur nanga ba prophétie, voire même na privé, même na live. Apesaka ye la prophétie sur ma mère, sur mon père et sur mes sœurs. Grande sœur na biso ya États-Unis, ça fait 3 mois a bloqué biso na ba téléphone to solo la kate, a tindela biso le côté, maman na biso aza malade, aza na tumeur ya cerveau. Grande sœur na biso songa biso le sauté. To comment qu'on se débrouiller biso na biso à cause ya Moïse Kasongo
au grand sœur na biso pesa kaiba action de grâce à $1,600 apesa kaiba action de grâce ya $500 $800 biso tozwaka biso eloko te Moïse Kasongo nda koma kozwa part na biso pa ya grand sœur na biso nde cousine nanga aza na France alobi nanga non toko ovandaka boye te Véro wana no numéro ya pasteur oyo to tester soki aza mosali ya nzambe ya solo naza même na capture ya jour o batindelanga numéro na yenga na yeba na nga yete batindelanga capture batindelanga numéro na ye nazwi numéro wana na bengi yango azalaka en plein direct na bengi batutu bazala na direct wana na grande sœur nanga ayoka nde na oloba Moïse Kasongo répondanga lobi après live na ko rappeler yo ngana bise d'accord merci na kati appel grande sœur va rappeler ngalo bina yoki otine ngozoloba a rappeler après live soki live esili yo na ye bo solo la ngana bi d'accord problème est a kati live ye moko abengi nga na appel vidéo na yambi allô bonjour ma fille nemse bonjour obe atuni obengi nga wapi nemse non naza kin ozana kin absinga t'es jolie hein nemse merci a kati appel vidéo abenga na normal abenga na appel normal abandi kotuna ngai ma sœur na vie na yo déjà au sala ba deal nemse non na sala ngote na vie na yo déjà olala na mibala ba camarade na MC non na mbala camarade na ngata moko te abandi sko ko prophétiser pour nanga nazomona yo ozana étoile makasi étoile na ezo briller oza kombati obima na mobali moko mobali wa botisi yo mwana atikela yo semence kati na nzoto na yo otambolaka nango ba grande sœur nanga baza écoute na téléphone ya maman yo bazoyoka ndenge azo prophétiser pour nanga ngape na oyoka natuni papa siko pona sévence oyo papa mwana nga tikela ngai tokosala ndenge nini kasi po naleka na ba prière po eloko wana elongwa alobi nanga naza na Lubumbashi soki nazongi kin na kobenga yo oya na église nanga naza na église na Gombe naza na église na ma campagne naza na église na Changu naza na église na Bandal donc aza na 4 cellules oye ayesengai ngamse OK problème ezate soki ozongi okosala nga signe esili tokomença l'année normal abenganga kala bapel vidéo vite fait akati ngape nasalaka bacapture ya bapel vidéo ne nyonso abenganga ngai nasalaka bacapture natindelaka bandeko nanga bomona esika bopesaki litoi aza mosali na nzambe te aza moto ya lokuta c'est un escroc grande sœur nanga motema esuki ya bino naobenga ye parce que nauti kotindela ye $500 po to prier jusqu'à là aoyamaka na téléphone te grande sœur nanga bandi kobenga ye ayambi allo ozoderange ngai oh boni boyeko oyebi te ke lelo eza weekend fo natambola na famille nanga yo ozoderange nga alongwa kuna grande sœur nanga lobi oyo pasteur oyo po nauti kotala ye mbongo na ria yango akomi kosala nga bi d'accord nayebisaki bino ke aza faux prophète aza moto ya lokuta aza na ye Maman Véro yo na ye bokopusa na rendez-vous yo yebisaki ye yo oza mwasi oyo olingaka kokende barestaurant bapullman hotel pardon osolo na Moïse bobanda relation ki bolingo déjà oyebisi ye non oza mwasi oyo olingaka kokende bapullman hotel olingaka barestaurant mingi bapullman hotel kaka olingaka barestaurant nsima ndako te n'est-ce pas Moïse atuni ngai ayebisi ngai boye alobi nanga po amona ifoto nanga pullman ayebisi nga boye ngai nalingaka vie privée mingi nga soki nalingi nakutana na foto za na balie privé naluaka baparcelle na ma campagne piscine tout ozopete bachampagne na bamaster na nga nde bakote onga nalinga kovanda nga naye koyebise na bi ngai baplace privé net ndenge nayebi yo te boye toyebani te nakoki evanda na yo te donc nga na yo foto za na balie public o te nga naza motu monene
nga ba place wana ozotangela nga ba pullman ba rotana na kinanga na bimisaka ba $3,000 ba $4,000. Mama Vero to na TV ba dolanda yo ba dolanda ma moloba. Oui, na petaka ba champagne kuna ba yebi biso kutu soki na koti kaka boye bango moko ba komema nga bisika biso tozalaka. Nga na bise eza problème te mais place oyo lobi ke na ba ma campagne tokokutana ka kuna yeba ke etikala kosimba te. Ngai nga nazalaka dictateur. Nga na bise na bebo soko nazalaka dictateur okoya kodicte nga non. Ki dictateur ne pas nanga te kene kodicte bandimi nao. Na komi ko répondre ma bé parce que déjà na joie qui ba preuve aux tangible na ça ba voice na ndenga ça ba ambiance na ye soi-disant prophète mais ayo kaka ba musique ya ba hérité watana mais comme pas possible whisky pasteur ya modèle nini o amela bangi na monate amela bangi bazana éclairé Vero amela bangi ko bien rappel vidéo nazo mona ba nyonso baninga Mama Vero bazo sa mission na Mama Vero olobi pasteur amela bangi diamba oui yo omoni na ozalaki wana to appel vidéo na appel vidéo azomela kutu nde bangi oyo pena eza ya papier ya pembe de diamba cigarette te s'il vous plaît est-ce yo ebi diamba ndeza oyebi diamba ndeza la bon nayebi diamba bakangaka ngo na bachasser ya pembe ezalaka mwa molai eleki cigarette na molai je ne sais pas oh non lo baso eza yango te mais onga na monaki eleki ba cigarette onga na monaka na molai o wana vraiment eza molai en plus ezopela moto milinga kilo papa eza diamba naza mwana chine olobi awa ke Moïse ana otindelo ba video ya mutakala siko video yango eza wapi atindela ngai video azo simba peni azo se masturber eza wapi atindela ngango na vie est supprimée aye kotindela nga lisusu video oyo amonaki na TikTok oyo cousine na nga za na France abimisaki oyo azotanga ba dollar ntango nazolongola voir même naolongola clé na photo na ngai na ndenge atindaki na otelecharge azokosaka eza video ya 2017 nga naki koluka ngo na Facebook tandis ke nga naza na ndenge ezokota na telefone na nga nazotelecharge nazozwa yango video na telefone ya petite sœur na ngai aza lokuta. Est-ce que vous avez la capture d'écran wana? Vous avez la capture d'écran bloko solo ba wana? Papa, naza nango kaka ndenge video wana ezokota na telefone na nga kande na osola na boye na otindelo yango. OK, tinda poto l'écran déjà les gars. Tinda na ba audio na ino surtout tinda to l'écran déjà. Osala audio o azolo balo ba bolingo. Zela papa. Zela na tindelo nyonso kande toza boye. Je ne bouge même pas nazo sélectionner kaka omona yo moko parce que koloba mingi eza pasi na ba audio ndenge azoloba ke atia alliance na musapi na ye pona mascara et aza na ye marié te atinelanga ba photo ye aza na la police alakisanga ke aza n'importe qui te yango pardon numéro na. Voilà, là vous comprenez que nous recevons Vero Bileta fi oyo Moïse Kasongo alobi ki akosele makambe bozoyo kasika boye ndenge Vero Bileta ye mo azomisa ba vérité oya ye comment ça a commencé boyo ki ndenge ye pasteur alobi qui dit vrai sika boye ba vidéo ye déjà et papa ba voice nyonso na tindi tout na vidéo na ndenge azo se masturbe nazo mela diamba oya diamba pezali zela na vérifier na kati ya ba capture on a tindi liyo voilà eza vidéo oyo eza capture oyo ozomona na nati single moko eza un peu grise na otala ye voilà eza ba milinga diamba abane ko lepi ya longoli yango na oyo atindelaki nga
azo compter ba dollar bino mo bota papa tala vidéo osoki eza ya 2017 oyo ezokota na telefone na numéro na ye atindela ngo ba 11h10 yango ndenge nazo télécharger ngo ya lobinga na lukango na ba Facebook pona salir ye asa moyibi prophète. Mais quand même ye alingaki azwa relation na bino mbala ndenge ya solo ya kobala yo ndo boyaki. Non papa mutu ya boye déjà kangi mama na ngandoki relation nini oyo ngana koki kozala nango pena ya sérieux na mutu ya boye akwa kopesa mbongo libala ne pa ya tata nini pe mutu ya boye ngana kolingi te aza moyibi oyo ndenge aza bwa kozanga kindoki te nde bomona aza nde ndoki te tofinga mama tofinga te towana tona télévision radio Le Collet bon tongo tshaba audio en sikono na vidéo wana maloba suko za ngana nini 2 minutes maloba suko za ngani maloba suko na za nango bazo menoncer nga naza menoncer parce que boyebi ko dénoncer mutu aboye eza facile te nayebi te si je suis à féliciter ya redénoncer mutu ya boye nana omenoncer yo batu bambongo naza ba message ya batu ebele babeninga journée mobimba ngai andianga 800 €, batu ba 300 € baza batu ba 700 € bazali donc eza pasi peuple congolais bofongola misu bandeko nanga o boza na ba étranger boza comment ya na yo les États-Unis nani aux États-Unis asa grande sœur na ngai comment na nani propre te aza muta réseau te alingi te na cité kombo na ye aza femme mariée mais si boso obandi ko bomba parce que on appelle bo triquer Moïse femme so comment na ye pour moi c'est bimi déjà comment na ye nani to luka payer. Non, grande sœur n'a pas dans la réseau. Grande sœur n'a publié ma rambo. Ça grande sœur aux États-Unis, n'est-ce pas? Pardon? Grande sœur aux États-Unis t'a publié ma rambo. Et mon t'a publié ma cambo nous c'est sa cousine en France. Il n'est pas si kaki. Il est comment on a une cousine en France? Ornella Kobi. Ornella Kobi, tout ça la besoin ah ouais, Tinder se mera Ornella Kobi la privé, to bien Ornella privé. Voilà, merci beaucoup Véro hein. Bileta, ce qui professeur dans la live à l'objet de ressources, mais pas l'élo, mais ce qui a pour l'élo. Ça va? Ça va, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà, on va vous rappeler juste après l'émission, Véro. Ok, merci. Voilà, bandeko balandi ya radio Le Collet télévision, bo moni wana, ba audio to na moni surtout. Alors, to ko ba audio oyo na émission Ekoya. Ne ratez pas dans 15h. Suivez. Merci. Alors, merci na équipe qui est sur la radio Le Collet. Merci na Chris Laris Pelende, na assistante na surtout. Tokutani prochainement pour la numéro Moussou, il y a Radio Le Collet Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro